En tout cas, ça n'a pas si ma chérie soit forte. Ça n'a pas si j'aime bien. Mais l'eau, on a posé là. Pour moi, on a une bénédiction. Après, au boti aussi, mbité, donc ça fait mal. L'eau, on a abomé la moutou tatate, abomé la moutou mamate. Donc, problème les yeux, pourquoi que c'est manqué naï? Ce n'est pas gentil. Dolingana, c'est tout. Liwa est un mystère, moko, si le nom te comprend, mystère liwa te, liwa est à passer. Donc ils ont passé quoi les bisous. Première fois na presse en ligne, tout fait là. La moto to yebi, moto zarane si proche. Donc Gianni célèbre. Je me suis aussi posé la question. On a na Facebook, on a publié qui ango. On a zaki moi empêché. Et on a habité na rattrapé. Ata lobi na roya. Maintenant on a on peut râler parce que on a fait ça la bisou. Na comment que l'homme on a dit Gianni a fait ça moko ya bisou pendant que le bisou va buzz. Pourquoi les caméramans basés pour compter les journalistes? Donc, il y a 9 mois. Peut-être à 10 mois, il y a pas simba mois na maboko. Nzamba lingité. Donc azara forte. Et on dit na biso tout. On partit dans la bateau ba na passe. Famille Gianni na passe, Gloria na passe. Ako même pas le bana auto za na wana na trop triste na pese ka mboto taka ndimi mboto na mutu. Faut comprendre que na passe mo be maman. Wa passe ya passe wana obimisa mwana yo bika obimisa mwana obimisa bembe. Ya passe do to tika barando rande futa 2020. Bat ba mo kufaka boyo mo la kamtala mukita. Rando ngada na boma ki rando bino ko continuer ka rando. Na boma ngoka. On dit que quand on a un pour Anini, on a un biso, on dit que on a un barando. Tu as une vie privée, mon sous, tu as une famille. On dit rando, c'est internet, c'est quand on a internet. La tendresse, c'est moi la gloria à revivre, c'est pas quand ça tendresse, c'est tendresse, c'est tendresse. Combien mois? Na bono na page à Patrick Igor. Pas quand ça. Pas quand tendresse, n'aime ta bomi moi nana. Oui. Ndena ngapera na moni ba bino tendresse. Alors, il y a la gloire à revivre à terre, il y a un koufi. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc, tout ça, number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc, total la Victoria TV, il y a une makambo. News à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa. Victoria et Certa. Amen. Chers téléspectateurs, bonjour de partout au Talabiso. Dès que le monde de la communication et aussi au père de Mako Yabiso, Gianni célèbre dans tout ça un espace Somida. Wana Tomoni ya Gola. Donc, il faut des produits. Oyo Gianni célèbre à Sala Lelo Boaeda, à l'Axende ni Moussalango de la Lelo soit communiqué à Coma. C'est grâce à Gianni célèbre. Tout n'a pas de souvenir. Ndeni Zali. Voilà, Boyo Kanzembo, Oyo presse et celle qui Gianni célèbre. Yago la Boni. Bien, maman. Boni, mes condoléances. Merci pareillement. Si vous parlez de Gianni, la douleur, tout ça. Si vous le parlez de Gianni, on le va net ni. Oh non, on va prendre Gianni. Gianni n'a pas bien le roi papa na kata monde oyo média. Gianni n'a pas mis ça en tête. Gianni n'a mis ça la caméraman nanga. Donc il a ça ba séance à Makamu. Nga na kenda nanga le quoi mission té. Mais dans sa intervention quand il s'agit de parler d'un musicien on a un simanae. Du fait que il doit ça qu'il a linga ferré. Ndé encore ça après qu'il a comme Ayagola. Donc il est trop pour moi. Je peux dire que son âme repose en paix. Mon papa, mon caméraman. Olinga Ferré, comme appelle le Yagola. C'est-à-dire que tu as chroniqueuse ou alors tu sais les presses Ferré. Non, 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 je ne suis pas chroniqueuse. Naza na bombi carrière na ngatoa matanga batro bayara na façon différente baza.
mais nga za défenseuse ya cause nyons sur ma bé ils ont un combo et star donc Gianni est mon papa nga naza ya Gianni mais na musala Gianni a sa papa là donc Gianni a formé nga Gianni a l'exinga aux la tête devant il roman ya ko la ko bangate affrontant ba kango te biso to ya ya ko affrontant biso to ya Gianni a yambanga na report na ye minuit bato ba yezonga na ba caméra ba polo na yembi moko ya nga mwana nga ya gola donc tant biso pe to yambaka Gianni na Afrique du Sud comment on a Gianni déjà Gianni eka ndambo kufa Gianni a kufi na il a 12 kilos de mort oui donc nandimité ba fond la même cercle à Gianni à Oumeli Afrique du Sud et zela qui Gianni na façon nyon soit bika les lois kufi pas son âme les autres tant qui Afrique du Sud Gianni et qu'on raté opération wana famille Luka qui est balongi liwana bango moi je dis et je confirme pour te dire qu'un affrontant nyonso Gianni balié pour quel but pas bilamba na ba caméra mais ba ozane sengo on a un garçon qui sourit à tout moment aza problème na mututé so un problème na Gianni c'est que yonde mutu au luki Gianni problème donc tu ebi ba conflit les angara na ngote na ba vie à batou mais Gianni vraiment yango mona na lela na mawa na passe non na zo donc lekelanga que les loto lela Gianni oya ko filmer na ba matanga mo ya gola fona que no matanga mo star mo ko ba poser ba question fona que no boye Gianni produit donc taka mambi c'est récent mais Gianni a comme la nga na ka maladie ne wana Eliana a publié na yo ki boye c'est comme il répondre au monde que Gianni pas lembi à répondre te benga appelle-moi ou bien une vidéo à ça boye à l'action que je ne peux pas donc Gianni a panzana qui ngomo mbeza o panzana li bende on est infection bola moi famille za quitté quand va ne Gianni a kufi toye matanga balingi porter fongo maté musique e betate mais lelo na kamwe na moni que famille somba cercle ya Gianni na kamwe famille bimisa mbongo wa Corbia mais pourquoi ba bimisa mbongo te ba longolé li bende wana o elinga ke zo infection après 2 mois cause d'accord pour un voyage à Poto il fallait que des Poto et on a moi jalousie comment qui on va lier mamba Poto à Gianni bandi les lots ba 9 ans passés il y a mamba Poto à Gianni donc je ne sais pas avec toutes ces émotions dans ma sur cette émission je crois demain on va parler merci. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Yagola. Moi, quand il y a produit, il y a Gianni Célèbre. Donc, pour dire que Toza Kolela, na Baïbaza Kolela, Makinisi, Fleur. Na benga consort na Fleur. Donc, tu as la matanga, Toza Kolela, na la Fleur. Donc, c'est une consort. Ah, mais ça matanga la biso. Parce que tu as la matanga. Parce que célèbre qui ninga ya mutu nyonso leka mutu nyonso master ya mutu nyonso donc akokuto na eloko ako épauler ako taille main forte ako peso courage a dit grand bébé kota ako banga bango te pour s'imposer ako yeba pe lelo que grand bébé de la presse congolaise. Merci beaucoup Soda Makas et dit merci de la presse Togo Sanité. Donc je suis là avec ma consoeur Flore Makinisi oyo toza kolela kaka Gianni Célèbre. Mais la moine a bête sur qui va Gucci et sur Bani Yaya. Mes condoléances. Merci, Nati Kinshasa, pareillement. Nati Kinshasa. Nati Kinshasa. Le loco monde a te perdre Gianni Célèbre. Déjà constant de nous ça la matin à Gianni. Est-ce que le monde qui a presque venu de la Gianni? Eh bon, j'ai mis ma. On s'est hâté pour matin à présent on fait idée. Matin à présent on fait idée. Bah bailler donc on s'est hâté. Au bailler te peut-être un empêchement le bien aux ala. Biso zoi pena peut-être son temps en autoyer. To ba ko sa constat que a été ba boy to be ko landela on poli comme zo apeka mu to be zoaye. To ba ka que ba 8 ans c'est un peu voilà pour moi le lobé monde na biso et perdre Gianni ba le nungu ze belé que famille de muté bomi famille qui incapable de soigner
tout ça ti lelo Jani akufi on a 12 kilos donc to ndimi ko tesa kaya na efungama yo siko tango mona ba biloko yo sto bongo mo teke otu ba sala lango za ba assemblée ya kolela ke balinga kete bébé liwa za mokano nzambe dans liwa nzambe na décidaka dans liwa eza mystère moko yeme ekande mtayebi donc ko famille bomi o batu non on a vraiment rencontre avec le mamba bongo donc liwa eza mokano nzambe so okufi de bota mabota mi ngulu mi okoli le pe liwa ezali donc c'est un peu ça. Voilà donc par rapport à ce que yo senga nini le loté lobby et puis le monde de la presse et puis l'homme sousou et dans la liwa ya Jani mais occupé sous consort na yo ou azape masana yo Gloria Olangi azaki na zemi na boti moi la nzamba jouer sousou okolo ba un mot par rapport à Mramango. Oui, merci beaucoup Jemima pour la question. En tout cas et ça n'a pas si makasi na likambo ekomeli na benga kende quoi. Elle est ma soeur. C'est une soeur vraiment place à Za Ebike. On a Flore Makinis. En tout cas, ça n'a pas si ma chérie soit forte. Ça va pas si j'ai mis. Mais l'euro normalement on est posé là. Pour moi, on a une bénédiction. Après au boti aussi mbité, donc ça fait mal. Ma chérie, mes condoléances à toi. Tout ça vraiment de cœur avec toi. Donc les puis j'ai mis l'euro moi ça n'a pas si une consort à ça soi-disant analyse naie. Alors n'importe quoi on a liwa ya moi na biso to trop bungi ça. Bébé c'est Rihanna en tout cas. Ça m'a fait mal. Là, il y a bomela mutu tata te, il y a bomela mutu mama te. Donc ça on ka mokili, mutu tata parfait te tozala mutu bo, azana mokili, mabe ezalaka. Mais na baka liwa, tozala vraiment to pesa ba to motema pasité. Mutu akufeli mwana na même pas 2 jours 3 jours. L'équipe lobby n'importe quoi. Pourquoi? Hein? J'ai manga cause un problème mais sinon qui est proche moko ya kufi j'ai mana rien. Pour to let au mela. Nta pomela mutu maman na monde azate moi des fois même que dans le bateau comme moi c'est ma toute première fois de parler comme ça na le babou na émission donc quand bon ça mutasoni te munoko le ba mingi betsa malibaku c'est un peu ça là là abomela mutu tata te abomela mutu maman te donc problème les muninga pourquoi que c'est manqué na ce n'est pas gentil to linga na c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Là c'était Flore Makinis c'est qu'on a de la bino malele pourquoi tu as un plateau avec Kaboet au plateau na biso dans la matanga to le la Jani célèbre et tout ça li ka plateau ya to na choité pour na Jani donc to da prête na nyonso pour na ndeko na biso donc je sais avec Jires malele pour na ko compatika par rapport à perte énorme malele boni. Oui ça va boni. Moi ça va mes condoléances. Ah oui pareillement. Lelo eloko o to ka kengo ke non Jani akufi mais lelo monyango réalité okolo bani par rapport ya eloko ekweli biso liwa za mystère moko ti le no to comprendre mystère liwa te liwa ezara passe donc eza passe ekweli biso première fois na presse en ligne to kufela na muto to yebi muto zarane si proche donc Jani célèbre c'est un soldat yemo ndo mi benga Edu Murphy. On travaillé dans le Congo promo. En 2016, on a outil Afrique du Sud, première fois, on a enterrement maman nanga, qui son âme repose en paix. On a 6 membres enterrés, c'est un travail avant la zone. Les boss appellent ça Jani, na amasa nanga moko Raïs Kangi, mon bazar caméraman appelle ça un scoop bangi balé le rôle permanent nanga so Jani a empêché fana bien Raïs. Mais azaki soldat motivant trop. Yando benaka voza malé les positions to kuta na place bo donc yena ba invité monsieur m'tendeur créer les nga invité donc to père de pena soda na presse saline père son âme zamba ebi le pourquoi mais le moins c'est li passi bato balande biso balobi na morgue to compter ba journaliste to compter ba caméraman mais ceux qui le boyo comédien moko akufi ministre moko akufi déjà 8 et 9 heures to zana ba caméra na biso. Je me suis aussi posé la question ngamoko na Facebook na na publier kiango on a zaki moi empêché et on a habité na rattraper ata lobi na roya mais na mona na opéra le parce que akufi za biso na komaki lo mona bi Jani akufi za moko ya biso bandaka lukela biso ba buzz ye moko akufi pourquoi ba cameraman bazaya ko compter na ba journaliste donc babi liweza lokola nzeta mila moni mbila place nyonso ezali telaka. Donc ils ont amututu ils ont antété ils ont arabe so batu bato ba ebi passa liwande ba ko compatir na famille ozobu ebungisi ndeko na bango on a kufela tende na ebi passa liwate yo tanga comme famille ndeli babi famille de mutu lié par rapport que non ndenge zalaki
passe wana famille liée. Moninga ba sumaka mbote ya ke famille liée famille pour mystère aliwe zanzambe. Parce que nzamba boya ki pe akufa ngakufa ta famille a telemaki. Donc biso on ba préféré. Je pas même biso ba sambisa biso boto laksa mutu ngo ali to wana mutu to laksa te to komaka ezaye donc pour nga famille ou pas famille et si to bongo si jani dans zonga soutien. Voilà, comme si les gens côté les biso kaka pour consort na biso pe Gloria batu bota la boka monde na tuna mamba Gloria s'il faut dire que non en tout cas la tanga passe tout la barande barankim la monya wana tinate elle a maman barankino pour nga za na Karine même de na yambi yo boy nga za na Karine nga za na Karine siko tangu batu ba mona boy matanga moi to na matanga to na matanga donc on a ba question faut barande non Gloria c'est un concert aussi na auto za na ye to bimisa na hôpital siko avant na ya to za na ye donc Azara forte na auto sala pe mission mo kuna bandal na ebisi Azara forte parce que ye a mis moi na 9 mois libumu peut-être na 10 mois yana posa simba moi na maboko mais nzamba lingite donc Azara forte et on dit na biso tout mais bato ba rago de babio non pour alinga trop de rando trop TV parce que bomena ke moi na libumu aboti ma chombe okolo bani pa ko pote l'air oninga la bato ba commenter na ndenge na bango et aliwa bato wana baloba bongo na ebité so bango na bakufela ti so bango pe na bazwa problème ti donc ezaliwa za benaliwa donc nzamba za na bato ngo alibisa bango na ba koloba to compatir na bato bana passe famille Jania na passe Gloria za na passe ako ko même pas koloba na uto za na wana na mone trop triste na pese ka mboto taka ndimi mboto na mutu pour comprendre ga na passe mo be maman wa passe ya passe wana obimisa mwana yo bika obimisa mwana obimisa bembe. Imaginez. Donc il y a passé. Donc tout ce qui est barré, on est 2020. But ba mo kufaka boy mo la ramta la mu kitia. Rando ngada na boma ki rando bino ko continuer ka rando. Na boma ngoka. Pe na car. Nan. Na car. Non ngala susina ngala rando na susina ngala rando atika ofinga wa mi. Senda atika ofinga wa mi sena sepela. Kopa nga susina nga lit na ngada atika ofinga ka. We atika ofinga ka fali atika ofinga fabricants. Mo nga atika ka ofinga bango. Yo mo langa tanga suko mo na ninga mabi. Ko ba matanga buna oluko pene mission musupelo ko place au côté ngala ngala fungolo mais comme yara matanga la bo. Ki bakata matanga to ke kamba mo ko soza pusa ko to. Yo mo na de mission place o ya finga de kofi, a finga de we a finga fali mission ko peneza. Yo fali yo de Gloria finga ferré. Au moins de place au Karine finga. Des appels là c'est. Ma casse na loko wana. 2020. C'est là ce qu'on a mission vérité, c'est le moko. Mon déjà tango yo changer batu ba kombo, au finga ndiratement au banga prison, au banga l'état. Comprends? Ando banga l'état ngona ndako surnommer bango ba kombo. Yo mutu no sa yebi tanga ba koko dia nzomba finga ko fitanga ba koko. We atanga ba fani fali. Mutu no sa yebi ngo ya makamba organiser ma kacho. Kofi comme le msuko ko dia nzomba. Oh wa mutu maele mais kofi comme le koko dia nzomba. Comme ne Rambo Antoine tout ça comme le koko dia nzomba. Mozenga. Mwende bo te bino bo zanga rigma. Yo no zanga rigma. Bino bo zanga rigma ndebo koma bo zanga rigma. Soka zaki kana zanga rigma. Ko ani bat bando inae. Batu bato supposé na bato bataka bongo se ba mona kofi ko dia nzomba. Ah comédien. Émission na basala na faire mona ngode. Émission basala na faire wana ti faire akenda se retrouver na cache yo ba rapport ni pas émission wana ti. So zaki batanga komba profiter pas ni ko faka ngisa faire. Malé. Ni peut être bato mpe micro pe muto ba mama be mais yo tu na loka ba question musana yo. Esa musana nga yazo contribuer na mabe. Na tu na question mais na tu suna commentaire. Nga na loba na tu na question. Na masquette mais nga pe na ko taka na magam na yo. Tu na commentaire be émission te. Nan. Nga sage makas na mam na ngai. Nga so na démarrer mutu nga mona démarrer mutu. Mais so na yambi mutu na émission magam na lo be etala e. Etala ngati. Ata na mutu to solo la raté. Magam na lo be etala mais nga so na pe na encadrer mutu na ndenge na nga na régler mutu na ndenge na. Mais 2019 2020 na ba na régler sur ba faire na ba tout ebo. Ate na régler sur ba faire na ba tout na ko box na mu ka taille na bim na nga yuma baba na kangi mabobo. Mais soko dérouter de trop. Tant na oyela yo. Voilà, donc la moindre peu concert nangai, mes condoléances. Merci Yaya, mes condoléances na yo pe. Voilà, donc tu as matanga te perdre Jani, un mot par rapport à tout ça. Ah ya tole la ra Jani hein. Et le barout mingi ezate mes condoléances quand la famille biologique na ye et puis la famille presse mo. Voilà donc la mona en l'autre na malele question mamba mwana ya Gloria. Na moni po o kanda ne papa quoi. Te moni siko kando ngana yo keza po anini na bandero na biso moni to zaka na barando bo. Tu as la vie privée, mon sous, tu as la famille. Au monde rando, sur internet, c'est aussi quand on a internet.
namona tala bato ebele baosepela liwa uye na liwa gloire omoni gloire nazana ane sans foutiste mosusu oloba non etalinga te natindi bato balinga mwana nga te basala boye te basala oyo akufi na ye mais biso mo mpe esoko oyebi zemi ya basi libandeli no ya zemi ti moto akomona 9 mois et puis accouchement bafilme rebele bana internet bayemaka mono ezalaka mpo bamarie pete babali oyo boboti na internet barare bafilme rebele bayebi nde mpasa zemi ezalaka oui bayebi nde mpasa zemi ezalaka bamona bato ebele baoseka ye ozwi bato mosusu tomoni ko mikolo batindi information mo wana tendresse alobaki mwana gloria akovivre te mpo bakangisa tendresse soso tendresse namono na page ya Patrick Igor bakangisa ye tendresse nde mtabomi mwana na ndeni nde nanga mpe kaka namoni babino tendresse alobaki ke mwana gloire akovivre te boyeboye yango wana mpe mwana akufi bon elo mpe nakoyebisaka gloria omoni toyala mokili komimaisa bapeke mpe eza mpe mabe omoni bazemi baprotege yango eyakula toujours ala rando te me ya na bato bayina yo soki oza nao na barando mpo ezozalaki na bato ebele bayina yo donc mes condoléances kaka azali makasi yana mwa matanga koumela te ane mwana bebe azane zemi mosusu 2020 tinda bala te azwaka zemba sente lisusu ata yo mais ye moko daponaki 2020 fois bota comme oyo esimbi te 9 mois mpe ana osu mosika te akobota ntina décembre akobota ntina décembre abetaka bamere moto akobota na ye mpe lisusu basente lisusu yaya basente te batiaki ezemi mpa mobali basente ya mokolo papa mwana kombo nani mpo mwana mpasa kofami nde nde ozalaka na yo koyeba eza ton shot mpe tongi nayebi nanga te babaki tongi kote mosusu ton chasse ko oyo eza kote ne nayebi nanga te mais mwana aza na forme eloka motu na ye bande kufa okozwa mpe mikoko otya yo oyebisa yo nani ngai naki pa gloria ti bosala bongo bafuta ya bino ti bosala bongo bokumisaka bato bongo bakumisaka te nga nde naabonelaka ndeko ya karine ebimi kaka ntango komi fanatike na ye te nafana karine te naka ndeko na ye naninga bia porte parole na porte parole te naka ndeko ya karine asala orchestre naka ndeko na ye yo linga oyeba nini ma sœur esopande yo yo mpe nde osopande po odiembelaka mpe ken esala mpe malele nanga telema okrelenga bese na émission nage na yo mwasi kitoko boye nalinga kariopi mpe kabelo osopi obwaki mpe linete nakumisaka karine la parole maman internet mama youtube mama internet mama internet voilà bino na moyo nde comme si boye boya bata gloria la benga na plateau nanga boya to comme chuter la mission vous comprenez toi qui na matanga donc matanga Jani célèbre peu à son âme frère abelaki abeli atiki biso donc nzamba za na molimo la ya pe manakimia totika balaison ni lobby totika na dernière demeure na ye place la seba fungula te on dira baby baby ba fungula te parce que akondi makasi babina 12 kilos wana na yebi penate mais akondi makasi parce que ça na mutamukie en plus isu malade umeli na nzoto donc voilà après manakimia nzamba za molimo na ye donc voilà merci beaucoup de comme la msona suka na ba rapport ba ndeko na biso presse ezalaki na matanga pululu bato muso ba mona ta pululu te muso ta mbota pamba ba mona na te ba sola pete atana ke kana TV mais na matanga pululu to moni na morgue akei ba muso baza Jani filma bango bazaka pe bien na Jani mais tout le monde a beau boyaka lobi okasa matanga mo bolandi mutu anke mutu donc boli na presse bolingo ezate na mote na presse c'est plutôt ça appelle li papa la gomme bolingo ezate na presse ndeko na biso fa omoni biso ne fait to tondisa no siko avant nos famille na suki na wana donc voilà Jani pe marana kimia. Voilà. Merci beaucoup donc Tobomi déjà barando si pour ce temps on a mis Jires Malele na impena consort nanga ba loba c'est pour dire que tout ça la barando ka internet rien à voir souhaiter ma bé pour na muninga que non okufa ya mwana ya gloire ya sepelisanga en tout cas loin de là n'a pas pensé na même pas toi na matanga tout a vraiment la matanga donc double matanga ya Jani et puis ya mwana ya Gloria au musu to benga mama mili hein donc to konga vraiment na compatir o to ko lo ba oye mo ka bomi o beni to ba ka no liwanza me mo ka asali mais aboti mwana déjà ya kokufa donc mwana déjà ya kokufa donc to éviter est-ce que ba rando mte sali bongo
est-ce que mal soigné, est-ce que moi est trop moi est belé. Voilà, je dis merci à notre équipe branchée ce côté pour la rota événement oyo donc on a si besoin depuis la morgue boye nango ti awa donc ngai na lobaka que toza watile tokotika na dernière demeure na ye place au Djani on peut mana kimia nyonso je crois que ba le loto le baroya ensemble to la Djani célèbre partout ces musiciens bota la biso ba comédien ba tout boya to la Djani boya vraiment to la Djani et ça c'est vraiment plaisir makas voilà. On est fini pour aujourd'hui. Je dis merci. Na l'œil pour l'image. Merci na boss na JB Kumaluta. Parce que l'engagement il est là fort. On se retrouve prochainement. Lobby Petrozalawana. Tosa ben mission Kande Zalaka. Donc que la paix du Seigneur et oui mais la mabota na bino. Bye. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas. Il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Pour vous faire, il y a Mboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria Certa. Amen.